sentais que cette fille respirait vraiment le bonheur. Mais une fois qu'elle est mariée, quand tu la vois, on dirait qu'elle est éteinte. Donc on lui a enlevé son éclat. Mais quand tu regardes le mari, il a pris de la santé, tout va bien. Il est épanoui. Il s'habille bien, mais la femme, elle ressemble plus à rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend quand il y a RO, vraiment, vous allez coller sur la famille. Kakande boyoki balobi awa vraiment nde makambo ezali awa babi na kati chaîne ya famille libota news tv yo okoti pour la première fois au retrouver chaîne na biso vraiment bandeko nanga nasengi yo s'abonner cliquer la cloche à notification pour qu'à chaque fois ceux qui te sali émission na biso vraiment écoutez là directement la famille invité bino vraiment beaucoup badi makambo eza ebele ya kolobela makambo eza na se présenter ngai kombola nga na DGamba vraiment na sa ka émission nga na kati ya chaîne na biso ya famille Libota News TV vraiment tolobela ka ba comédien tolobela oba koti sika tolobela ba comédien o nyonso etali ba comédien à l'exception de rien. Donc nous sommes comédien en tout cas tous on a pour le bango mais mingi vraiment tous on a pour la belle vie quand dit la patronne ou plutôt c'est là qui va promouvoir ba film en tout cas on est allé les camba belle vie topé information pour la belle vie en tout cas n'hésitez pas à côté la chaîne na biso beaucoup mon information beaucoup de au bolingi pour la belle vie quand dit la patronne. Voilà, on est introduction pour la bande de Konabiso Oyobaye pour la première fois. Bande de Konanga, bomoni titre langa, bomoni miniature nangai, bomoni de Konabiso. Il y a moi si on a même les biso lelo aza comédien, ba te beba kol ba keto ebiete, tozo comprendre été, na kozonga un peu en arrière. Notre sœur Yasmine Lokwa. Voilà, Yasmine Lokwa. Aza comédienne moko. Et Papa Lombe Soukari. Kande Balobaka. En tout cas, Aza Ndeto Kaka. Ndeko ya Naomi Lufouakeda. Ben, je ne sais pas. Mais on est à Kabasoupson Ndeto Kaka. Mais Yasmine Lokwa. Aza comédien balé ko jouer et pas ya président Elombe vraiment nga na ebele pas président Elombe il a qui moment au bayaki na ba talent na bango vraiment sentir que non français des français qui zongi façon ya ko jouer na bango qui extraordinaire na ba film maman la participant na film na bango ba sala kana d'Acosta film asuka nga na tala Naomi ngwana je crois qu'il avant peine voyager bah ça la film d'accord ça avec une difficulté via passe na maman la bango la bosse ni maman soit qui je contre maman 1000 ou bablo mon bon na go simba alors avec ko sala et pas d'accord ça qui a comme avec bonne et pas Yasmine Lokwa alors mais très intelligent quand des bébés d'accord standard très intelligent en tout cas et je crois il y a un tableau à liboso au babimi saka d'accord standard et ça principal et ça tableau voilà si je me trompe pas parce que moi vraiment on a mon théâtre na landa ba théâtre depuis bon moi là en tout cas on a vraiment fan de théâtre ma caisse donc il a qu'on dirait ni pena d'accord ça bimé là quand on film la bande ko ngai. Et puis, on a groupe Papa Lombe chaque jour. Je crois mardi sur la bosse. En tout cas, dans la cana pour l'Hollande, c'est mardi lundi. Alors, théâtre, on a ça en tout cas, pas tant à niveau moko yena d'Acosta aux Zoïdeti film non. Alors il y a linga qui d'accord c'est ba lingani alors Yasmine avec na mobali ne oba fa ba linga qui abale ko yawa c'était non et là qui filme mon canon na film les petits so bateau ba ça ba théâtre ba ko idée à film na loba voilà
Alors, et ça qui on est tout entre parenthèses, la formule qui parenthèse et puis la kangi parenthèse. Donc, il y a tel sibino kapoeba qui est Yasmine Lo, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Bandikolanga? Et ça m'a dit que Yasmine Lo, quoi, à Balaki, et à Oumelaka vraiment te, à Bandiko Bima, na ko Bima, au senti que pression, ya ko Bima, penza que, hein? Et puis, ma casse, muta Bima, ba yeba, ba como yeba, et pam, 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 allez, pum! Bah, mon con, il bala yokoya, ayo bala. Nga kuta wala ko mituna, ah! Na me kenda po na yeba, no, ce qui Yasmine Lo, quoi, kenda wap, ah! Moi, c'est kenda wap. En tout cas, Jaka, il bala salama, je crois, bah, ni wana pas bien, ça lui 8 ans na Suède, na mboka waza. Donc, on a peine à 8 ans, j'espère qu'il peut-être tout là dans la caca, donc on voyage. Et c'est que Nomi a voyagé, et pardonne le baptême, Nomi Yasmine a voyagé, Mobala a bénéficié, Mobala a Bali na Kinshasa, a Bali na Kinshasa, si, a le Mobali, a même qui na Banzela, ou ils a Banzela, a Bani, ou ceux qui Nzela Turquie. A elle a Nzela Turquie, pas côté Grèce. Donc, elle a Nzela Turquie. Et ça dit que mon père me qu'on voit comme qui na zemi abota mwana na ye na Turquie. Abota mwana na Turquie, titi sili ali ça mbeke aya kota aye pokota Suède. Akomi na Suède kuna na mobali ayo zema liboso aboti mwana liboso ayo kozwa mibala aboti mwana mibala ayo kozwa zema mwana mibala ya mwana misato. Comme la bana misato. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, la famille? Yasmine Lo, quoi, banda koti aboti bana misato. Bana mibale na Suède pour beaucoup abote ki banda. Alors, atika la kozwa mukanda te. Est-ce que kozwa mukanda te pour anini? Parce que mobali alingia kopesa ye mukanda te, soi-disant. Mobile alingia ko déclarer tibande ko langa o ezaka option ngape na yoki mais na meki moko la vérification eza mo makamoko eza bongo mais to luka so approfondir mais c'est que sur Yasmine aza na Kinshasa au moins il a opé celle qui na sa l'émission à la Kinshasa et puis vidéo bon moni na chelibino oyo pour la collecte bino déjà qui moto abomi libala avec ce ndaka libala te yango no moni asali vidéo abo et puis na maloba o ezaki na vidéo oyo j'espère que na ko zoomer bomo na maloba o ezaki wana maloba ni ezaki vraiment très profond o akoma ki place wana ba komi mi akoma ki mieux vaut être seul que kozana bana motu noza mal à l'aise mieux vaut être seul oza bien donc quelque part de connait ça moi si alemba ki vi wana o mobala balé ko meneye alors assez décidé kende na Kinshasa siko et on y sali ki Yasmine azonga Kinshasa parce que na bato ebele ba commenter na vidéo ne oyo balobi ozazo ba otiki bana na yo mama ndenge nini mama ayaka na bana na ye yo kama totiki bana na yo bobeto mama vanda risika bana bazali komo kotika bana elle Kinshasa pour sala ba délire oyo sa ozo sala yango to na mona ki yango na ba version nga na zwaki na baki no na yana ntomeka ko solo na ba oyanga bongo te bongo tomeka ko solo tomeka vraiment ko panza li solo to e ba o juste eza nini est-ce que eza asali mabe to pasali malamu est-ce que eza ye moko ni mutanzima zonga Congo to bazongisi donc tozolo bango awa vraiment to pesa no ba précision bande kolanga kaka ndina loba na bino to zapo na bino to zapo na kolukenu ba information to la kate to dola ba retard ni soka pour na kolukenu ba information alors pour na bino bo soutenir biso moyen de façon et façon à soutenir biso ezaka kana ba j'aime ba commenter ko liker vidéo et puis ko partager et ko sala biso bien et ko peut ce courage vraiment ya okenda ko luka ba matière à chaque fois voilà la famille donc ndeko la biso moi si aza na Congo pourquoi aza na Congo ba ndeko la nga ngena pesa bino moi quelques précisions malgré toutes les informations mais il y a mon na lobité mais tout monde par rapport il y a ba vidéo déjà zo bois kaboye to comprendre que libala ezali sous-souté alors
mobali aboye kopesa mwasi mikanda aboye kopesa mwasi mikanda avant 8 ans pendant 8 ans. Alors bazaki déjà kokabwana à partir ya foyer mais le koni esali ki ndeko na azonga Congo parce que place maman na likambo evandi wana po bokoki koboya na mobali o tracer chemin na yo oza na foyer o luti tout tracer chemin na omo na bala na yo tout mais pourquoi le ndeko na a se retrouver na Kinshasa bandeko na boyo kalisolo balobi mboka na mboka eza na makambo nango. Ah, c'est aux États-Unis, tout ça, ma cam na biso, et c'est plus ma pays, monsieur, bazar ma cam na on est tout qui na mboka Suède. Balobi na biso combien d'informations autour babi Suède, soko koti na ndenge nde to kota na ndinga fraude, koti na ndinga bien tende bat makota poto. En tout cas, bon, on ça comme mukandati ata oboti ndenge nini wana nde toyoki ata oboti ndenge ba otika kopesa mukandati pa pesa mukanda il faut zonga na Congo soko zongi na Congo soko ba kotala bien ba vérifier bien que oui c'est vrai aux congolais au côté qui kuno boti bana nde ba kopesa mukanda à partir ya Congo nde yoye. Donc Suède est fonctionnel bon bandi kolanga la famille en tout cas mboka na mboka ezana makamna ouais mboka mboka plaisir makamna do bongo nde esalamaki alors bamsu babi non Yasmine ba refoulé bamsu babi te ba refoulé te eza que juste et senga qui faut zonga ko zonga ya zoni na Kinshasa eza pour que après 6 mois je crois a ko déclarer à partir de pour que azwa mikanda à partir Congo nde akota parce que bana na baza kuna wana selon ba dire ya bato mususu babi bana na baza kuna akoki jamais ko tika libela na Kinshasa aussi longtemps azana bana na Suède kuna. Alors ici je me suis lisusu balobi que mobali wana abande ko sa ba biloko lo so yemoko pour que l'état pe mona ki oui papa qui parabana maman de mtana so bana te même ko kedela ba nini o kokende ba rendez-vous à bana parce que na ba poto nyo se contaka façon no même ka mona na ba rendez-vous ba hôtel na aza plus active na ba rendez-vous nani vraiment azo prendre soit bana nyo so ne contaka. Alors maman na biso Yasmine a tikala ta mukolo moto kokende ezeka papa makamyo so ya bana papa tout papa. Alors c'est papa yemoko ne mutasala ki bon parce que Yasmine aza muto auti Congo ayekoya yo ne mutolaxi ba cho alors avec na makambebele mobile wala yango baye abande ko boya ko kocha ndeko na biso mo sina ba cho ko laxi ba cho de père que azala ba makamne mususu ala banzila na mususu. Et puis ce qui est grave des toyoki ka ba information to qui est plus loin toyoki papa la personne qui tout le temps voyage na Congo kotika moi si tout seul azala kana ba faire bande kolanga. En tout cas les ngana éclairci côté wana soko moni mobali bozana ye awa na poto bozana bana na bino na poto parce que yango wana ndeza famille est numéro 1 eza moi si bana na ye mais à tout moment ya zaka na Congo bandeko c'est qu'il y a quelque chose faut tala malamu eza leloko moko be o ya kindela kuneza pambati. Parce que mon normal, ton place famille, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur, pardon. Bandeko. Alors pourquoi à tout moment, nous allons toujours au voyage, aux ala, tant mon moi sinon, mettez belé na Kinshasa, makambo, soit disait dans ça, makam, non, bandeko langa. C'est archi faux. Pour exemple, na batebe, comme au bimela kana sima, voilà. Dans la ba faire na ça, kana Kinshasa, il faut la kendra air nyoso, il faut ça, c'est le coup, bandeko langa. Maman, bo fongo la misu. Bo fongo la misu bandeko langa, ba si to fongo li misu te, bo fongo li misu te. En tout cas, un jour, beaucoup tout, na makambo, to beta. Et après makambo to loba o isa ba réalité biso to vivre na ba poto o. Alors bo fongo la misu e nyo soka mobile azaka ka Congo ba mande kolanga bo fongo la misu to fongo la misu he sinon makambo to monde Yasmine akomi nenga na beta c'était par rapport et pe bande comme sou bazoya to équiper lelo mama via Queen Mother azana poto aye libala nyo soka to zoloba
la plupart à bateau bazoya libala nde bazaka bleu parce que aye libala yebi na etendenge poto zo fonctionner tout alors bandeko basi bozala blete boye bandenge ni ya ko s'intégrer na mboka oyo parce que poto eza na makambu mibali bana makambu ebele misusu eza na bango kaka azio na Kinshasa ayeno kaka pa boti soka boti so azimo bana na esili atika ko lakso ba chomo kote okoki okota bo sala ba relation ngote pour que azwa kaka bana atika yo msasa na mutu ne akontaka msuna mutu na bazozwa bana te ou bien makambu sula mibali bana makambe be bana ba stratégie ebele o bazosala pour la biso bandeko nga alors il faut toza vraiment mayele talaka ekomeli ndeko na biso Yasmine kamoko ka grave bandeko nga ndeko ezongi Kinshasa azaka ka boye tozoyeba te est-ce que kozonga kuna na Suède yango. Mais comme information batumsu babino akoki kozonga na ye ezaka ka ke ndenge mobali alobi to ebite mobali alobi nini mobali a déclaré nini on ne sait jamais parce que eza na makambo sus o eza caché o ezaka ka ye moko nde mutu Yasmine ayebi yango. Mais du fait que les gens ont publié déjà boye ezola c'est que il y a quelque chose yango la baka soto ya pamba te ya kaso likambizali mais ndene ya ko yebisa bino en tout cas ba précision belé mais ba boya ni ce qui est sûr o eza vraiment sûr Yasmine baboyani dana mobali basi baboyana akomaka na foyer mais eloko esali ka zonga ba lobi ke ba refoulé parce que na foyer ndenga zaki loko à côté qui illégal et c'est là qu'il faut ba refouler pour ya ko bandela ko za mikanda na Kinshasa. Alors to ke plus là ba msu ba lobi non ce qui est que azaki mal conduit pas mobile so mobile a PC ba fausse information a koki pe ko zonga te ba msu ba bi non a koki ko zonga na ye parce que ba ni baza ko na bandi ko nga donc nyonso wana izaka makambu. Alors biso ba to tozo kende poto ya ngombo na ki ko beta sete basi surtout bozo ya mabala oye libala na tangi mama via na poto na bino bo kende kuna po na tangi na États-Unis te pour les États-Unis makambana en tout cas ceux qui aye déjà a mikanda ni ceux qui obala na mobile na yo bo ça qui religieux tout ce qu'on coach en tant que femme ya mutu en tout cas o mikanda facilement. Alors à moins que kota peka na ndenge ba ngunda la poso kota na ndenge ngunda en tout cas ba ebio ba koyeba yo pété. Alors bandeko nga bozala prudent bandeko basi bozala prudent oye libala na poto yebaka ko s'intégrer yebaka ko luka oye ba peke ya et fonctionner ndenge nini ko linga ka to tiki mobali nyonso mobali sala yo yebi atende ba kendaka ko sombelo côté oye yebi atende ba kendala mo na rendez-vous hôpital te nyonso tiki la mobali bandeko nyonso ane kontaka oh boti bana no yozo yeba tozo mona ka normal ba kendala papa na ba mobali nga pena zo nyonso yozo mona malamo ke lokuta ya soka bia balukelo apeso face béton à repeso ngo obandi ko regretter ba otala boy quand tu n'as pas moko to ya otika ta mo lesika moko te lo côté o maman moko irresponsable alors ba ko botolo bana ba pesi papa moni ke papa muta prena ka so bana alors ba maman nga toza la vigilant ba lobi misu o etala voilà la famille yon kana ki koloba vraiment to bon de la pour la ndeko la moi si bye bye.